Fondation Nathalie Pagna. Un geste pour sauver des vies. FNP Mémoral. Motema malamu babotamaka nango ya kosala don sans kozela quelque chose à retour. Fondation Nathalie Pagna ye kwede ye. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Na mosala kosunga kosalisa bademini. Na moke ya zwaka ye akabolaka na bayebazanga ye. Mbote bandeko batali émission oyo ekoli parcours ngai Zoé Matoko na présentera pour na bino na bokasté ya FNP. Pourquoi pas na pisa mbote na maman Nathalie Pagna waza bongo na mboka ya France depuis tour oyo permettre que FNP mobimba ekita awa na stade pour na rendre hommage na corps ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde bozomona ka toza awa na kati ya stade eza vraiment na ambiance vraiment ke ya honorer corps ya bomoni pe descente ya FNP mobimba ezalaki wana na pesi susu merci na maman Nathalie Pagna oyo permettre que FNP mobimba tokita awa merci. Maman Nathalie Pagna zapona ba orphelin. Maman Nathalie Pagna zapona ba bola institution nyonso ba personne démunie. FNP, pardon Dieu merci. Adoptez ma gloire. Chamou, CG, Nassimo Keba. Camarade Nacha. Camarade Arlette. Camarade Mamicho. Chargé de communication Zoé Kessoa Belgique. Camarade Costa. Ingénieur Ben Dédié. Tolanda musala ya maman Nathalie Pagna potozala béni na bavina biso. Gouvernement ya Congo ekopesa ye maboko mpona kobuze peto ya chômage. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Égalité na moke ya fraternité. Maman Nathalie Pagna. Zamba pamola yo. Camarade Mayamba. Tolanda kaka maman Nathalie Pagna. Pour sauver ma vie à bas. Regain R6 papa 600. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Na mosala kosuma kosalisa bademini. Na moke ya zwaka ye akabolaka na bayebazanga ye. Mama Nathalie Pagna. Mama Nathalie, Mama Nathalie, apona na ekosalisa babola. Mama Nathalie Pagna, apona musala kosalisa bayebazanga batwa mitema malamu ya bokabio musala ya kosala yangoyo musala ya kotia maboko yangoyo kotala moto asungaka bato yeyo moto aza na motema mawa yeyo. Tolanda kaka maman Nathalie Pagna. Un geste pour sauver des vies. Liberté, égalité, fraternité. FNP Mémoral. Motema malamu babotamaka nango ya kosala don sans kozela quelque chose à retour. Fondation Nathalie Pagna ye kwede ye. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Fondation Nathalie Pagna. Na mosala kosunga kosalisa bademini. Na moke ya zwaka ye akabolaka na bayebazanga ye. Mama Nathalie Pagna. Avandi mosika e motema na Congo epona
sunga bademini bapauvre pe bazangi. Mama Nathalie Panyaza koyede, Mama Nathalie Panyaza pona baorphelin, Mama Nathalie Panyaza pona babola seku biso nyonso bapersone demini. FNP, cordon Dieu merci, ADT ma gloire, Kishamou, CG, Nassimo Keba, camarade Nasha, oui, camarade Arlette, camarade Mamicho, chargé de communication Zoé Ngesoa Bajikre. Bonjour Papa Zoé. Maman Nathalie, Azali congolaise. Papa Tshisekedi, Azali papa et maman Nathalie. Pour la démocratie, pour la marambo belé, c'est un homme politique oh a bundi pour la mboka na biso. Yango lelo ensemble avec la fondation Nathalie Pagna, toé kolela papa Etienne Tshisekedi. Et ça que maman Nathalie est congolaise, papa Etienne Tshisekedi bundi pour la mboka na ye pendant plusieurs années oh peut-être biso ba misusu to botama ki na luté. Mais lelo to kuta ngo démocratie est régnée grâce à cette papa grâce à papa Oyo. Yango wana vraiment toyé ensemble avec la fondation Nathalie Pagna toye kolela pe kokunda papa Etienne Tshisekedi. En tout cas nayebi ke bao nyonso bazali banda mboka bazolela peka makasi. D'abord corps oyo euti Belgique tala pendant tous ces 2 ans oyo corps esali kuna balela kaka papa. Donc si eye awa batu ba aussi bamboka bipai bangola bipai na biba tout le continent ba ye kaka pona kolela héros oyo donc eza eloko moko ya PTT. Na remercier batu nyonso ba aussi bipai na bipai pona kolela ba reconnaître que héros national ezali papa Etienne Tshisekedi. Donc yango to mona ba honneur nyonso yo awa na kati ya stade de martyr. Ah biti ya descente biso to ya ki ko rendre ba hommage à feu Etienne Tshisekedi, le docteur. Tout ça à stade na finira inaye donc tout ça na programme nyo sorti na suka ndenge to kende ti na mausolée na batongi na nzele ndeto ke tika ende fondation Mobimba to yaki ko kolela papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père ya démocratie congolaise, muto instauré démocratie na kata mboko yo o mokili mobimba yebi lit na ye ezaki vraiment facilité abundi makasi po lelo pena conscience ya ba congolais nyonso amona ke non démocratie eza na RDC eza grâce ya papa Etienne Tshisekedi yango wana toye ko rendre ba hommage vraiment. Mbote camarade Zoé tuji bakweka pa mu stade wakulukujila papa wetu Tshisekedi Etienne wa Mulumba utufi binjila bijimu ni bijimu bwana tumushi kama tumukongo mungalata tutubenga jile twansanga twasakidila kuji mfumo wetu ajitunga Felix Antoine Chilombo bamujimwenze bwana tujile lelweu papa wetu Etienne Tshisekedi tujibala pour représenter fondation wa mama Nathalie Pagna bwane bamanyi bya boneto tujibetu bana ba Tshisekedi pour tiens tujibala mwabe toi ça kitine. Merci d'abord pour la parole comme na ko santikame non moni biso la stade awa nanga mote to toute la famille FNP ezali awa to na day ya papa na biso Tshisekedi wa Mulumba donc le combattant o ya buni mingi pona Congo. Je crois que batinyo so baebi ndenge papa buni mi pona Congo. Alors maman Nathalie Pagna, notre fondatrice tellement que azana na motema ya mawa ya kolela ndenge baninga na so bazolela na matanga nde a délégué ki biso en tant que batu na ye tout à ko représenter awa na konti ya FNP de kolela papa na biso ensemble na bandeko nyonso yango toza awa contre famille. Merci beaucoup. Bonjour camarade Noémie. Ben selon Ngai toye tolela ensemble na famille ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc dès loko yeli biso yes biso a. Oui toza famille Mobimba FNP toye kolela le feu papa Etienne Tshisekedi. Toza ensemble awa toye pe ko représenter fondation na biso Nathalie Pagna. Ya maman na biso na présidente na biso Nathalie Pagna za en France. Toye kolela longo na ye musika zali ma de cœur na biso koto tozolela le feu papa Etienne Tshisekedi.
donc maweto nsami na mtema yango toye kolela elongo. sika e motema na Kongo ebona kosunga bademini bapauvre pe bazali. Mama Nathalie Panyaza boyini, Mama Nathalie Panyaza pona baorphelin, Mama Nathalie Panyaza pona babola seku biso nyonso ba personne demini. FNP, Cordon Dieu merci, adoptez ma gloire, Kishabou, CG, Nassimou Keba, camarade Nacha, camarade Arlette, camarade Mamicho, chargé de communication Zoé Ngesoa Bajikre, camarade Costa, ingénieur Ben Dédié, Tolanda Moussala ya Mama Nathalie Panya, Potozala Beni na Bavina, Tolanda Moussala ya Mama Nathalie Panya, gouvernement ya Kongo etopesa ye maboko epona kuduza epeto ya chômage. Fondation Nathalie Panya, Fondation Nathalie Panya, égalité, Maman Nathalie Panya, camarade Mayamba, tolanda kaka Maman Nathalie Panya, auto sauver ba vie ya bato. Regen R6 papa 600. Fondation Nathalie Panya, na mosala kosuma kosalisa bademini, na moke ya zwaka ye akabolaka na baye bazala. Mama Nathalie Panya, Mama Nathalie, Mama Nathalie, hakuna naye kusalisa babu mwenga. Mama Nathalie Panya, hakuna msala kusalisa baba yebazanga. Atwa mitima mwanamu ya mungamyo, musala ya kusala ya moyo, musala ya kuchama mwako ya ngoyo, mutala mutu asumaka batobuyeyo, mutu asana mutema mma wa yeyo. tolanda kaka Mama Nathalie Panya, auto sauver ba vie ya bato. FNP, Cordon Dieu merci, adoptez ma gloire, Kishabou, CG, Nassimou Keba, camarade Nacha, camarade Arlette, camarade Mamicho, chargé de communication Zoé Ngesoa Bajikre, camarade Costa, ingénieur Ben Dédié, tolanda mosala ya Mama Nathalie Panya, potozala beni na bavina biso. Tolanda mosala ya Mama Nathalie Panya, gouvernement ya Kongo etopesa ye maboko epona kuduza epeto ya chômage. Fondation Nathalie Panya, Fondation Nathalie Panya, camarade Mayamba pour la question. Ce qui est là, bomoni Fondation Nathalie Panya, eza awati na cimetière ya Ntsele pona kokunda papa Etienne Tshisekedi oyo bakino tobengaka ye mingi ya chichi azali héros national na biso. Papa oyo asali mingi komba makasi pona lelo tokoma na démocratie awa na RDC. Dans la Congo, ceux qui tokotanga ba démocratie totala ndeye
Donc c'est le père de la démocratie. C'est pourquoi la fondation Nathalie Pagna Lelo eye kolela papa elongola bandeko nyonso ya Congo. Lokola mama lingaka mingi mboka na ye. Mama Nathalie Pagna aza na France. Alobi te ngai il faut pena kolela papa Etienne Tshisekedi. Donc oui, délégation aux les délégation munene ya fondation Nathalie Pagna. Touti depuis stade de Martyr, tolala kikuna ti lelo na tongo après te kotika nzoto ya papa awa na cimetière nde bozomona bato batondi awa ebele na cimetière ya Ntsele. En tout cas, pour atteindre l'objectif na biso, ezaka kozala na écoute. Tellement maman Zali, c'est une femme de bon cœur. Donc, Razoyo Kakara Basango ya boye. Non, il faut que télémise équipe Mobimba, donc qu'on assister du début à la fin, notre papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mutu asali makasi po a restaurer la démocratie à la République démocratique du Congo. Les aïe papa feu Etienne Tshisekedi. Toye na mausolée na ye, place ya demeure na ye, ya souka. Toye pour na kotika ye aya kopema en paix. Babolamu asala pour na biso na RDC. Tokotika la bossa nango jamais. Yango na maman présidente ye moko kutu aza musika kuna na France. Il fallait qu'il y ait mon père à Kita, ils ont préféré Kita mais à déléguer biso équipe à fondation. Biso ba tozana kata capitale à RDC awa, la République démocratique du Congo. Toya to la papa na biso Etienne Tshisekedi, wa Mulumba, Malamu et puis la dernière des mères né à Souka awa na kati ya mausolée. Il y a fait Etienne Tshisekedi. Bonjour camarade Zoé. En tout cas vraiment Eza ilo moro boué. Premièrement Eza Mgolingo. Tellement que papa le fait papa Etienne Tshisekedi, Azaki papa bondi mingi pour na Congo. Il y a vraiment biso pe na retour to chez bolingo nyonso effort amour nyonso ko banda la butu tina tongo tina dernier demeure nae. Toza toujours équipe Mobimba avec assistance à maman présidente Nathalie Pagna, Potoya qui a assisté papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Les moyens sont mis par maman présidente Nathalie Pagna. Tu es représenté Awa, tellement qu'il y a un tenté en France, vu que l'Angaya même, ça a dérangé un peu, vu que sont donc disposition pour y avoir moins retard. Il y a une équipe Mobimba, famille Mobimba Toza, qui représenté payé. Mambote papa Zoé, comme on a Constantikame, tout ça, c'est pas pour rien et c'est pas au hasard. Et parce que papa Etienne Tshisekedi, Azali, les pères de la démocratie. Ceux qui ont la démocratie dans le Congo, tout le monde directement, papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Comme Nabiso Azali, fondation Nathalie Pagna, alors maman Nabiso Azali dans la France. Ne m'en pas parler de l'équipe, égalité, fraternité, FNP, Motema malamu babota makanango ya kosala tosanki ozela quelque chose à retour. Fondation Nathalie Pagna ekoede Fondation Nathalie Pagna Fondation Nathalie Pagna ensemble. Mbote camarade Zoé. Comme on a un camarade Nachamboui. Ah oui, biso na fondateur sur la même morale. Le quoi tous la même morale na kata fondation dès qui même morale na soto memi otina matanga ya papa Etienne Tshisekedi. Merci. Toi ça qui dit lo bunyi ba lukonko. Fondation wetu tuliba lukushinjikisha papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba pamambo endo wa ndekelu. Mwabo endo wikisha ibwa kashiji chendelela. Tibal mwabe kumushinjikisha muji mama présidente wetu mukalibe de congolaise utumu France maman Nathalie Pagna ouvien nous quoi système mumajilwa raison pour laquelle wakutu délégué tout membre à mon fondation wenda mwana tulwa kushinjikisha papa Etienne Tshisekedi nije kujendiji mama bwendo chikishilu cha chendele tuji mu kita ya Musele balo kushia papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mabwendo chikishilu cha chendele. Tulitanji kusakijila mama présidente wetu mushindu jimwenze mwane mutu besho opportunité watoto kuji retrouver mwabe uni tete yeya peut-être tu mwapete mushindu atetu kulo mwabe uto tutumwele to asakijila nitwela fumwe to ajitunga to asakijila bu mujimwita babone chita lucha
Etienne Tshisekedi wa Mulumba Chilumu etumune mu Congo. Toi c'est que je me nomme camarade Noémie Mbouyi. Je suis membre de la fondation Nathalie Pagna, FNP en sigle. Nous venons ici pour accompagner ou laisser Monsieur Etienne Tshisekedi dans sa dernière demeure au nom de notre présidente Madame Nathalie Pagna qui a voulu être ensemble avec nous, mais malheureusement son temps, c'est-à-dire son programme, son temps ne l'a pas pu lui permettre d'être ensemble ici avec nous. Alors en son nom, nous venons, la fondation Nathalie Pagna, pour accompagner le défunt Monsieur Etienne Tshisekedi jusqu'à sa dernière demeure. Oui, nous sommes là où on a construit le mausolée dans la commune d'Ontélé. C'est là où nous sommes maintenant. Nous venons du stade de Martyr, là où étaient ses obsèques. Maintenant là, nous venons l'accompagner dans sa dernière demeure. Mbote camarade Zoé. Bon, à propos de l'obsèque, il y a Papa Etienne Tshisekedi, au Banarobenga Sphinx délimité. Bisopé Fondation Nathalie Pagna FNP, tu es partager Mawana Bissona famille biologique à Papa Tshisekedi, bien qu'il n'appartenait plus à sa famille biologique, il appartenait à un peuple congolais tout entier. Donc, Bissonionso, dans la République démocratique du Congo Mobimba, il a présenté Mawana Bango et pas Etienne Tshisekedi, qui quand même le père de la démocratie. Atikali quand même monument pour tilelo yo mwana na yena za na pouvoir tant que on monara mwana na ye to penser toujours na lutte na ye oyo abundaki pour la démocratie na mboka oyo. Nous sommes une nation républiquement démocratique. Le Sénégal tous en a démocratie donc lelo déjà c'est toujours en grâce à la lutte na ye donc to pesi ka ba merci belé c'est ça. Liberté, égalité, fraternité. FNP, même motema malamu bakota makana yakosala donsangozela quelque chose à retour. Fondation Nathalie Pagna Fondation Nathalie Pagna, Fondation Nathalie Pagna, Fondation Nathalie Pagna. Na mosala kosunga kosalisa bademini na moke ya swaka ye akabolaka na baye bazanga ye Mama Nathalie Pagna. Avandi mosika e motemane na Congo ebona kosunga bademini ba pauvre pe bazangi. Mama Nathalie Pagna za koede, Mama Nathalie Pagna za pona ba orphelin, Mama Nathalie Pagna za pona ba bola surtout biso nyonso ba personne démunie. FNP, pardon Dieu merci.